abonner au Balox Ebene TV. Image à bien qualité au Balox Ebene TV. Bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Amérique, bonne Océanie. Peuple congolais partout aux autres du monde, bisognos sont tous s'abonner à Balox Ebene TV. Balox Ebene TV. Balox Ebene TV. Puis notre cousin nous sommes tous s'abonner massivement. Puis notre chobanier, c'est nous sommes na kati ya Balox Ebene TV. Balox Ebene TV, bagag, émission, télé-réalité, nous télé culture de RDC, s'abonner massivement à Balox Ebene TV. Nga vie de loin, na s'abonner. Et bongo yo, ayuna. Totangina Jacob 3. Balobi louange za kembo na nzambe. Amen. Louange za kembo na nzambe peba oyo ba ebi nzambe. Tangu Jacob aganya Isabelina. Bakomi na promise. Moïse a tuni Aaron. Pourquoi tu fais ça? Ndiyo solobaki. Promise. Alléluia. Amen. So moni biso ba soda lelo. Obo benga na miyibi. Obo benga ba kosi. Obo benga na ba kudu. Tolito sa la nzambe pour ça les rois. Les rois. Tele mi apoto tele mesa mukambi munene ya nzambe. Debout. Congolais. Ini par les forts. Ini par les forts pour
Dibota na Nzambi pesa mon amena bien. Dibota na Nzambi pesa mo amena fufu. Mama futuka, pesa mo amena ti. Pesa mo amena mutu ke na ndira sa fufu. Dibota na Nzambi pesa mo amena fufu. Dibota na Nzambi pesa amena fufu. Bubu ke bubu. Lelo eza lelo. Songa moninga nange bubu ke bubu. Ya bisa moninga te lelo eza lelo. Songa Kimia na Nzambi yo vana na beno. Yaza mkulu. Amen amen. Amen amen. Betu ketanga na mukanda na colonel Mathias. Tozotanga na mukanda ya mokonzi Mathias. Kilumu mosi colonel Mathias mesoni kila betu. Mukomo Mathias atkomeli biso. Ametu basana ki bana nkentu beke na tavina beno na bonso 50-50. Alobi pona nini bana basi ozo mi avina bango na Britale. Ake sala na bonso na 50-50. Aka sala ngo pona ni bavanda ka mabe. Ou a réponse ya bankentu bo vutula na général Mathias. Yoka réponse bana basi bapesa ki ba mokonzi Mathias. Amesonga na général Mathias. Alobi na mokonzi Mathias. Amesonga na général Mathias. Alobi na mokonzi Mathias. Papa betu. Biso. Papa betu. Papa biso. Betu ka bankentu. Toza basi. Kudia betu mosi. Olia biso mo. Kunwa betu mosi. Komela biso mo. Ba famille pikele. Ba famille pesa. Malade epali. Malade pesa. Makamu mosi epali. Pesa mo ameni. Mosi inspecteur liki ke kwenda na nzela mukolo moko mokonzi liki azokende na nzela amekutana na basoda yina boke tambula makambo na bona mpila Nzambi ve akutani na mampinga oyo bayimaka Nzambe te Nzambi metuba na lika Nzambe alobi na liki boye bika batu ya bosala yina boke na kusala sika batu wana basala oyo balinga basala yozo songa ke papa makambo nyonso beta solola kwako yango tozolakisa te makambo nyonso tokosolola awa Nzambi tabanda na betu Nzambe azobanda na biso asukisa na betu asukisa na biso makamba ba grenade yo vanda wa ve mamba grenade eza awa te nazina tata wana na kombo ya papa pe ya mwana na PV Santu na Elimo Santu pesa mona amen nde tolobi amen Amen. 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 Mama betu ke wange Papa, vraiment, tout ce qui nous a volé, il fallait que tu aies attaqué, mais nous se déplacer. Tout le monde a na quartier côté, tout le monde église, oh, ils ont logique, ils ont rabino. Et puis à part que vous avez un pasteur, vous avez sous agent de l'ordre. Tout le monde qui est dans la France, presque ngelezo. Presque ngelezo aussi prend béton. En France, na maman lek na biso mimi na ngoyi, na maman bébé ndeke. Wana baleka maman. Ba biso mo to longa poto to ya to okata makamwana, ezate bo solo na bato bo moni ki boko za confiance na bango. Ba biso to monde to pesi confiance za bino. Papa bana kenda ba mena sa kabiso chaque jour na leki na ngali ko lo pango. Papa kulutu. Bika muzenga nye mama. Zela balakiswe logo moko. Excusez-moi muzenga nye mama. Zela olimbisa balakiswe logo moko. Ndeke mona makambo yake nata ba conflit na ba famille. Omoni makambo yango ezo panza nde ba famille ya bato. Christian Fudilu. Na Belgique. Mutretaka kaka makambo yayi. Tobongisaki pe makambo yo. Na OPJ Balox. Mama. Ba paraka boke comprendre veke kana mutu mesumba lupangu nandi ametula zina bana nandi kana keve bana nandi fobo hérité yo batu bayeba te moboti aboti bana ye soka someli bango lupangu obie teni eloko ya kufi eza pona bana ya tiki c'est ça papa nge bana idée na ve papa keba merci boke pasteur en même temps agent de l'ordre toza ba pasteur mais en même temps toza bata mibeko mpila muzo tula ordre sana famille na benu tozo linga totia kimia kati na famille ata benu pekana be bouger ka ko bouger betu tula ordre soki be bino bo bouger muke na mibeko ya leta tokotia ordre il faut be songa betu place ba papa na benu na bokela bola kisabiso esika ba papa na bino bazali betu tubila bo mbunzu ko mbunzu techa te okende lobela bango fara Nzambi pesa mutu nyonso tu bwanya asumba lupangu na. Nzamba pesa munusu mayela asumba lupangu na ye. Kana ngeke yela, ngezo ku kwe classe ve, ngezo akisalu ve, ngeme sumba lupangu ve. Jabikela bana na nge. Eloko te. Soki yo koli, musala te, makanisite. Lelo siko ko mukolo, okoma mutema mabe contre bana bani. Yango yo bakundaki batiki biloko na ba. Bila beta mutebuna mama ngezi na nge nani? Mama akombo na onani? Papa bunange? Moi bolas. Nge bolas
Papa, ngeke tene longi mosi buna ba papa na fale bova na boma ya kubotola be lupango. Baza batu moko so amone longi na yo, ngabo teme lupango ezate. Mais qui m'a boke sala buna yo ke ntima. Eloko to sala bongo eza muti ya mabe. Mais betu sana nzambi na betu ya lola. Soki nzambe na biso ya likolo azali. Pile metu la beto take bana ya ke sadila ndina pile ya bosembo. Apesi biso mayele to sele na bosolo. Betu ka tula ordre mosi ya nilon. Donc sala makambo ya lobi. Et puis la papa kulutu na benu na bota comprendre que lupango na ke ya benu. Pe ba papa wana ba okatse lupango eza ya bino. Mukondi. Sutelo nga esanga pasi. Papa leki na biso atana lion. Papi mabashi. Mais on l'a ndela ka lupango. Est-ce que ça a sens? Et Mukondi. Geke tuba mutuke na mputo akela ndela lupango ya. Yango to kama mo. Papi mabashi. Et puis leki na biso suka za na Irlande. Ben muswamba katambai. Bene muswa. Leki na bene muswa. Moi le biso suka. Kasi mwana na betu ke sambilia sana ya. Oh. Petit frère na biso. Bene muswa ba kertis ba. Moi biso suka. Alobi ya so mo ite botika. Je te dis jamais to kotika babela papa. To kangi misu to bondela. Kuso sange munota bikaveo kutambula nange mpusa muntima namo haba. Ozo chakoni. Tena chekwa pwana bino mtu bojo freiner makambo. Makamni ba freiner. Mais oui. Mutu ana yaki na 50,000. Fallait toujours na rubaka C'est pas faut que tu le pango zataka na 50,000. Ba tena 50,000 to baruba aubaki. Oh. Aba saka. Muta 45,000 yake atubuye. E bon muta 50 tende tukendozo. Oh, buni kuchaba tuna perte boyiko. Oh, mais tout ça la prochaine bon. 45,000 cho bubuya kango jalaki muke 50,000 jebile. Narubia. Tawo nani ba 50,000. 50,000 wana sikoyo. Ngai ifuna sumba ferme. Bazotekela nga ferme wana tusoludi babibi na pesa 100,000. Yuza bagrene ukendo cha ferme. Bosuma ngoti. Osuma bagrene te. Bagrene bazoteka ngo. Nana ibisho basumba bagrene. Grene mbishi sala. Oyibite. Bosuma ngoti. Ah papa. Onana wana pasi bazoteka mbishi te. So utari bien makambu bebe na kana lelo telecom yango. Yo dikamuke okuti. Lelo telecom tanga jalaki na ngingi. Ye kaka i compréhension. Qui a que pour tout? Asa la paye combien? Hein? Asa la paye combien? Yo j'appelle té. Le télécom. Asa la perte. Au moins na France, na gare à Val de Fontenay, a faci na maison commerciale mo jawa. So au code na veni. Na gare à Val de Fontenay, maison commerciale ngambo mona bakuma lelo télécom. Oh, yango la tabolo na yo. Lelo télécom. Comment na lelo télécom? Lelo. Atende kwa lelo mbele. Kaya mshakati ya telefoni libanda na mkongo wa telefoni. Kasi comment na lelo téléphone? Lelo mbele. Baba nicho. Amen daddy. Amen daddy. Pesa moi mena nuance. Amen daddy. Pesa moi meni mosa nuance. Pesa biso mena kitoko. Betu ke ba pasteur ya betu ke sola ordre. Pour bonjour de l'intérieur. Tene madari ya fanda te. Daddy nini? Tene madari Patien na bisike. Lungwa. Papa. Bika. Chelema. Chelema. Bika. Sasa mtu makasi kabu. Pasteur nanga. Kika omoni Oza mkonja bujobe. Faut que garde kono ndabenda. Papa, naza piske oza mukongo ebi pipi la matubulu. La matubulu. E matubulu. Na ibi yango. Merci. Ya bulu boyvel. Papa, ya kukwanda mshwate. Et là sanctionné dans le crédit ngana benga combien d'années au leko. Kutia force de frappe na force de frappe ya. Papa. Papa. Muzo bandaka lisolo ya na mateya memuka sambila fe. Ye abandaka lisolo ya kosamba melo ya kosambela te. Amen. Kana muvana pasteur Mosi OPJ mabidi me na mpila ya mpila muke vanda memelo sa grenade. Mais soka salaki pasteur Mombwe na koma mokonzi mabidi muté ya mabe mabwa ki grenade. Toyo kanena. So boye makambo glitch bolu kwa press mtu mali. Papa, audia inangeke sala, litrango ta polange na fimbu. Boniko. Lewa? Litrango na ta polange na fimbu. Litrango na ta pasuka ngena ba fimbu. Basali nzambi. Oh, tala nani dianzi? Pesa ndi ba rapport na moi, No daddy. Daddy usirika te. Bon, me kusila sana benu. Biso to ya hapo na bino. Papa mukwata papa lianzi. Papa mukwata papa lianzi.
beme bumbila betukie be na problème familial concernant lupango bombeli biso makambo ya famille na bino pona makambo ya lupango mukete ya be konso kilumbu suka kokila bazote ya bino tongo midi pourquoi mais beke comprendre kaka fe na bino bozo ba mama nzambe te beme pusena na kimutema na mbina benu tina kubotola bana mpangi na be lupango ozala mutema ya mabe ya kobotola bana ya bandeko na bino lupango babutuli ya ute ngande na lubitu teka utokanisha bana ndeko bonne idée ozala idée ya bien muzo tu babuna bazolo baboyi muzo tu babuna balobi boye lupango pila yoke buna yoke lupango ya bana lupango eza ndenge eza bongo eza ya bana kana beke na mfuna kuteka lupango na il faut consigne yo wuta et pas bana 4 oh narbe nala nga yipsi bino lupango ya bana tatala bangu mtasomba utobana mtu kashumba Kalande 43 parole à vous 43 moni lupango iza ya ndikuna biso ndikuna biso abutani ye mtalanda ki ngana landi ye ye tango alandi après ngape na landi tango ngana landi ye mutaye so narbe bino pena kwani bubi mshanga kama mwana shu banja kalana na butama na tikala kama mwana shu mosali nani osate devenir yo la nene na mataka tene kitaka ka oh papa osate devenir te atane mwana nsuka zo bengele dernier bon papa to kende na ba détail belete bon ikambo ezali buyi pardon nani na séminaire na limité pas prophète bishop Ahmed Koukeb merci azaka soki na ucho teya na mumbu na nzambe tozaka na eloko ya kosangisa bino ide na bino na lupango wana oza ba umbu njana zaba umbu tate ide na bino na lupango wana eza nini kasi bon ite ezali buyi nga atake mukulu merci nene za famille yaya kufi merci pani yaya kufi merci yaya yukufa bien pani yaya yukufa merci ezaki diwe merci mais sali mkunjo yoki diwane ezaki diwe mabie pani yaya kufi mabie batuta yo moni bilo na njoto ya na t-shirt tricot panjani inkibima yaya kufi ya panjani pani yaya panjani oyibi pancréas oya bakima na bolola ya buluwan eloko eboma yaya ntango bakende na hôpital bakende bazongolanga pancréas docteur abandi mpe atinga mbeli ntango docteur ati mbeli alonga pancréas yaya kati motima yaya nakundi banyonso bani lupango wana natiki ezali ya bino bandeko na ngai me lukanisa pi bana siko tubuyi bana biso tusala boye tolingi tuteka tupesa bango pourcentage na bango babuna vemo kwata ozobetanga mbasa siffle impoli namoni toye na kibosali na nzambe boso ko comprendre ve okonzi telema kanga yo kanga ito memango sikoyo na kile droit mokonzi kanga jouer wana kanga na luba maboko na zulu na zulu mbesi telema kuna nyama papa telema mbesi mokonzi nabi mokolo mokili nzambe asali ko na se obaki ya kaisala apesa ya kaisala ya nzambe apesa ya nzambe tozibo nzambe na yo tozongisi tokomi siko na kaisala wakomeka zela siko kanga papa tangira muna colonel Daniel Leko verset 12 force de frappe colonel Daniel Leko force de frappe Kitatina 12 hein Nabandi na 10. J'ai invité à la maison Talistine. Zambi ke songa na ba papa ke comprendre ve makamba famille. Vérifier les femmes et les doctrines. Luka kutala makambu ya bana na ngempi. Pourquoi un homme est fini? Sana kibeke sala bana ya moweyi buna. Pourquoi est famille de la Sérène? Sana kibeke nyoko la bana moweyi. La peut être une femme d'une manière solable. Makambu na beke sa yo ke mériter tumbo na yo. Oh mon Dieu. Oh ba papa yayi. Oh mon Dieu. Oh nzambi na munu. Et donner l'affaire chez Stéphane. Amen. Lupangu ya mpila bezo na kuteka yo to katekama ve. Daniel Leko 10 tina 12. Est-ce que nyosho bolumi na comprendre lo te bopani. Papa ngesa kana mu.
bana wana toyokala pardon tosaboya so buzala mbongo ya moto bopesa biso moko akenda suce na ndenge bukanga biso papa bana wana baza na droit ya koteka lupangu wana bakaniseli bino ou bien babwaka bombe ou bien bakanisela bino wala kuta basali bana na yo basali bana venez tous abonner au Balance Bene TV. Image à bien qualité oh Balance Bene TV. Tout le monde vient s'abonner. Balance Bene TV oh ah oh. Venez tous abonner oh Balance Bene TV. Image à bien qualité oh Balance Bene TV. Tout le monde vient s'abonner. Balance Bene TV oh ah oh. Venez tous abonner oh